kapena ba préoccupation ya bato bien que akendaka na ndenge moko boye azaka la papa ya bana ebele papa ya bana oyo atikaka toujours biso te napesi mbote na famille lukula parce que sans bino mpe chaîne oyo mawa te mawa te plutôt na basoutien na bino na baencouragement na bino namoni déjà dorcas lukula moment napesi yo mpe mbote esika ozali depuis quelque part voilà merci beaucoup. Lelo soki bomoni bibi de la presse c'est que actualité ezali likambo ezali kaka nde tomesana kosolola koinforme bino ata réel lelo oyo tomonaki déjà faire egola le padre oyo déjà apesaki alasaki plus message de soutien na ye na président Werenson oyo azalaki ex-patron na ye oyo azalaka ex-patron na ye mpona kosoutenir toujours concert ya Londres oyo eza le 26 août oyo Werenson avec son équipe complète bazokende kosala toujours kosala na Londres tomonaki déjà message wana tomoni mpe lisusu préparatif ya stade de Martyr kote oyo Félix Wazekwa monstre oyo abengi mpe bato nyonso balingaka bonne musique baya kosoutenir ye kote oyo mpe bato balongaki kuna se de play bao balongaki ezala beyibi même jour na Félix Wazekwa donc lelo oyo mpena actualité eza basé plus na musique nazanga moko teka ndenge bozopona naza na concert na ngai tokenda ale bien déjà Aurélie Bangu la minga de la presse kandi bomona ye ayeza nango ya kisi te apesa bino déjà mote ye moko babone na biso. Voilà, merci beaucoup, Enike Kabenzi, ma copine chérie, Kando Lobi, Nene ya Aurélie va vous avoir cité à tomate à naturel Kande Bomo Nawana, Zawana toujours la chaîne à Bisso, sur la prénom sur l'actualité. Tout solo là. Si l'actualité se présente, on est obligé de travailler, on est obligé de faire des analyses quand il a bien vu Kabenzi, je suis là. La question n'a pas de question de partie là. Merci beaucoup, m'abonner fidèle na biso, ko s'abonner na nous. To remarquer ko ta la biso ebele mais ko s'abonner, te ko s'abonner na ngo, ko fele, ko s'abonner, en plus ba commentaire na vidéo, ya ko ça la bien. On dit comme déjà tout que directement pour la vidéo ya les padres, papa ya ve oyo, a pesi oyo asali pour na ko soutenir, pour ensemble bien que bano ke na ngo bien te par rapport ya tout to comme ça l'analyse so bana na lo okola kia mondenge ni soit social mondenge ni eza na ndenge moko boya mabe to na ndenge ya bien to na ndenge kaka reconnaissance moko boya. Merci beaucoup Winnie de la presse ma copine chérie. Tozo na ndenge mabe ne tellement biso ba kongola totala rama kambo so kana andika ya mabe. Kongola za la passe pas mon likambo na sens normal to na sens réel. Kongola so likambo eza atala ngoka na misu ba miso mabe kutu ndenge sali boye. Dosela nini, c'est que non. Pour d'abord, félicitations à l'artiste Ferrego, la justice des nuances. En tout cas, merci, félicitations. On a acte au sali, on a bien un acte de reconnaissance. À sali vis-à-vis, sans le roi de la forêt. Parce que tout le monde a qui vit son nuance, donc on peut Ferrego la bête question à stade de partir, mais Rasson était là. Parce qu'il balançait un message pour la sensibilité. Pour la sensibiliser, bah, pour la concert, de même aussi avec la piste. À mon avis, qu'il est bien, à Sali, en son retour, à Sali, le PP, naïe, oui, à son que ça, parce qu'il va te mettre, pas dit qu'il y a un son là, c'est le cas de part et d'autre. Donc, pour les deux artistes, il y a sinon la satisfaction que, moi, à ce niveau, je suis pas dans la polo, parce que, bah, dire une seule, le moment de maman, et les cas. Pour l'instant, oui, parce que la vieille Charlie te aide à moi. Je sais les temps passés, ma belle déjà est là. Oui, de la presse, on a dit pour le bac, faire un là, il fallait pas qu'il y ait il fallait ça là, pour que la ouais, rien pour signer pardon. Oui, comment ça va être notre Québec dans la campagne de Calice là? Est-ce que nous unions sur la campagne de l'homme posant en gros? L'élo est comme un nid. Elle va acte sur la sac. Non, c'est pas tout ce que tu veux pour lui on te manate. Et encore comme là oui ni ça matala pour tout la pour nous. Sur la pression déjà posée. Là c'est que dans la posée aux anaranki na yote. Donc sur la liate. Là là c'est présenter la pression des fils à temps posé. Ça symbolise que dans la posée on fait. Même avec les relations et fait les goûts. Comment on a dit que oui relation ça lui fait rigoler la métier de sensibilisation pour la sensibiliser bah concert. De part, de retour peut faire égo la salle et là, c'est déjà que les deux personnes vont créer déjà terrain d'attente. Ok, très bien.
Voilà, va créer des attirés d'attente déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a souffert et voilà, oh, qui vient jaloux. On doit laisser le cas, pour l'instant, dans la message de sensibilisation, fait rigole à l'objet le 26 août, je ne me trompe pas. Oui, Rachel dans la concert, avec va vouloir partout dans le monde, pour soutenir Beto, oui, Rachel et Zalabi à la place. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous le 26 août déjà. Et puis, par contre, on va passer sur la page. Ça, il est là bien posé. On appelle quand on appelle le lot, na retour la vidéo pour les autres vidéos na son fait avec si merci. Et ensuite à lobby et comme il est tombé moi à la fois na quand on a la papa moi à la fois na azo na la papa donc ce qui te fait moi pour faire analyse moi les amis quand on fait cette vidéo il y a fait le mois kilo soit c'est qu'on appelle pas pour sous auto hier peut-être que il y a na faire na eso il y a na mtunya moko ko ya musique bayokana te baza na bango ebele bato mpe mosusu oyo mayele kongelo abimisa ekendaka nango komona misiki me komona okozebi te oyeli bango babi 12 etikala 12 na musique omoni 12 na musique etikalaka 12 echange te pe musique na surtout likolo nango oyenge okendaka na 12 en tout cas na sekino makasi babi mwana azonga makola totane eske ntango oloba bongo baose allusion na fali obebi ke fali na mpe naye kokendaka bien te ntango oyaka so na osala olobake mwana azongela papa na ye tomona te quelque part mpe baobokela fali libanga te wana analyse ele oreli bango depopo telisa langage ke oreli bayokana ezala nango bongo soki neti misisi awuti évangile ele oreli bango omonaka baignoraka kaka nayebi biso de se comprendre jusque-là on a oloba ça n'engage que moi les propos tenus et etalaka nga mo oreli bango ke suivi monga loba etalaka nga etangotinga na lobi nga mpe naosala analyse oyo selo analyse na nga namoni yango ekebongo seke baosala lije na affaire na plutôt na fali ipupa mpona ye na vie na ye tomona bakendaka kaka na badouze bien ke mpenza fali jusque-là namona na opesa makaka kofi olongobi te ni na bavideo ni na baémission ni na bamessage mo ata bambwaki na oyo na batiktok na bareseau sociaux na baplateforme jusque-là mais dia koyoka badira wera bongo ekeya bongo toyebe ta babone na biso baolanda biso nayebi keleoyebi banga oloba kasi bana mpe ebele babima na wenge wana mpe misu mpe lelo mpe bainoa mpe wera tomonaki yango lobeso asete wera na makambo moko boyeba awuta na makolo lobeso osufri na dépression lobeso oyo esali bongo eza dépression yayemaka nse kozala lider eza likambo ezeloo amonaki kozala leadership amonaki elo omo eza fasi ntango akei kuna esimbi te tellement mpenza na makile ya balider te ale baretour nango komosalaki afondo chrétien wera te ye eza koma dépression osufri na dépression poko batira lobeso nde alobaki wera so nakanga ye mpe egola kutonideyaswera okai kokanga bakanga bango te mpo azwa ye moketi akoli na maison mare héritier wana kuta ya deneya wera so nakanga te héritier lelo lider osala mamandage aoyo bamisie na poto mameso bamisie baokima me omema bamisie ocomprendre ya alobaki wera kanga ye na nini lobeso nde moto alibabe awi lobeso ya moto alibabe tabilobaloba likolo nango wana bolu bambengaki leadership etika alobaki wera kanga ye atika babisubela concernant wera mpona mutu longo alobeso amake wera aneka mutu mo motu ezosala te esala te parce que lelo moto oyeba lobeso c'est wera sans le roi de la forêt ido ni tete wera sans mais lobeso ozaka na équateur kuna okanga opesha aso mbisi alingaki kopesha so mapangi kuna na équateur na toyeba ete tellement wera sans azwa ye dans le néant abimisi eloko lokili eyeba animateur moko ayembaka bada opora mpe babokala bien te aolobaka bakwaka baanimation na trop de kimboka na kati malgré baoyelanaa rythme te esalaka ndenge na ye mayeba kimboka na kati ezalaki mo makasi azalaki mpe animateur ya liboso mpe bafrançais mpo toyebi lobeso kote français bazoleka na baplateau mpona naototala video moko boye ye na gesai bazalaki bango lokwa plateau moko français moko lobeso yango bavivase tata journaliste akokata bino lobeso tolobaka bavi ya français wa te alobi nga avana sola na ye faut qu'il parle français esale bongo ya complexe inférieur
complexité mboka tete ntamboka l'oppression ntamboka et le reste est vraiment complexe d'infériorité de ça les mots. On te pose une question à Lingala, répondre à Lingala. D'accord. Puis on pose une question à Lingala, comment le balance. Tout le monde doit complexer. Ah, il y a complexe de ça là, complexe. Voilà, on dit comme la maman des garçons, on va qui est combien de parties il y a la liste, surtout quand on a mon panier, dans les concerts, il y a Félix Ouassé, il y a même date, na ba musicien, oh ba outi ko na groupe na les 12 août 2020, on est invité au Nifa. Pendant que on monde là, on déjà c'est des fleurs partout déjà si donc sensibilisation marketing na ndenge osakanate ngambo mpe lisusu monstre alobi nga mpe naotika te nga mpe nakaka determine na date na nga wana nde okuna makambo yango eske ezalaki nécessairement kaka bana oyo balongo epai ya wasekwa babetaka le 12 wana ntango opose nga question omoninga na oseka oseka na ngai elobi na ebele eyidi la presse mama ope yango ntango oyo nasolaka mwana azongi na tata na ye eyelanda motu nyonso yaka mpona fe fali pourkua te dikapaelobe yosha te mpona nga nzi etambolaka na 12 que le meilleur gagne nga na mopakisa ozala tous les deux moto ezali toyino na fin de mati tozwi belema tozwino baentre toke masina tozwi ndambu soit nga na ozala boye naoza na telefone no eyali mpe de l'autre côté po tozanga information awa te tozanga mpe information déjà alobaki bango batina bango mile obela ya problème te likolo nango tema alongoli kaka 0 moko mpona kaka badilidili na transport akosa na intérêt ni omoni chez moto neti ya alongo te beye babengani ye libona matata mpe oranage te salut lycée des mouvements. C'est des faits, je vous salue. C'est des balles, au micro, on est sur combien de papier la vie. Oh, Silico, tu as commis, tu as dit Silico. Oh, mon, tu dis 1000, voilà, 10 000. Ah, en tout cas, je vous salue aussi. En tout cas, c'est le paix au Rana, au Zawana. Mais le plus, il y a eu un anniversaire à Jessa Chipoi. Ah, déjà, mon anniversaire à Jessa, c'est la seule fois que vous faites. Eh, bah, on a fait ça de mentir. C'est ça qui a tapé les 13 et comment ça l'a montré. Oh, les 13 n'est pas mal à faire ça de mentir, bah, Bengani, bah, moi, avant les 12. Parce qu'on a base à la gueule, on a fait consoler. Bah, c'est consoler, voilà. Puis, on a fait les 12 ans anniversaire à Jessa Chipoi. Donc, Jessa Chipoi, il y a c'était la salle de mentir. Je te dis, bah, Bengani, bah, on. Parce que est bien mon anniversaire, il y a une apercité. Mais na bango na municipal ya masina kati na fifi na ekato bango yeba noza wana non la tape polo on appelle la poste là bien jouer cet anniversaire de cette chipo c'est pour la lettre vacances bon on artiste c'est ça talent ça la fête pour que bina ba dini nzembo nini kitaba kitaba de cette chipo bina ngo Meliwaze, ça tu peux. Sous ma biloko ngomona, moninga. Ngena ki stade de Martine pour la yoka mangwana. Pour nga moko bida to beke na yeba moto mina ninga kana français. Peke bien. Ba mwana mwasi batela tout le monde. Fais des danses. Ce qu'on a yoka ya shina yoka ya ngona yoka ngo. Nous sommes interprétés. So dans terrain municipal na masina na interprétation directe ya voilà. Voilà. Alors, c'est plutôt voici quoi ça les années. OK. Il fallait pas abénger la parole avant les bouches. Malgré tout, et ça avait l'air il faut bien la derrière. C'est là dans famille. Très bien. Il fallait c'est à la belle on les salle en famille. Tu sais quoi? N'ayant pas été concert à les 12 août wana. Qui vous a dit que bateau ça va nous rien à concert là, va battre la voici. Bah mais c'est plus dans la mission, bah on a fan là. Bah fan là tu là. Là tu m'as déjà dans Zaliati. Les 12% de terrain dans stade. Tu es dans raison aussi qu'on dans Zaliati. Na mutu. Na ko appelle comme le changer. Na mutu. Na ko appelle si ko oui. Quelqu'un te na na les états ne pas ça. On a na polo derrière les stades tu peux na ça sur le beta là. Ça on a bien filtré. Na muneme pliba le beta na stade ya esopanga. Donc les sites on a terrain mais c'est quand on a bien polo pendant la course des stades tu peux jouer cet anniversaire. Quand les stades tu peux une partie photo c'est des vrais orange. Donc il y a un moment non soutenir par Christ. Il faut leur ba charme.
On peut avoir un chang. Donc, il peut y avoir un ça. Et puis, c'est un chang soutenons-nous. Pas un chang. Il y a des choses à moi, un chang avec un conseil d'intérêt municipal. Tous à la wana et ça la bien ma kasi. Bah, j'ai dit, oh non, c'est des blés à zoé, ma sali kwanza. Donc, on y a ma maman, elle est la mission pour la carte. Ah oui, mais on dit ça va tout n'importe quoi. Ah, pour immortaliser ma tour. Qui bien entendu, pour commencer, moi, ok, non, voilà, merci beaucoup. C'était là donc Aurélie voir nous, la maman des garçons capables, de votre qualité journaliste. Elle parle aussi très bien. Tout ça, la regarder voir ma analyse ébélé parce qu'il n'a pas mini parce que la tête bien faite carnégée, français, lobaka. Donc, comme il vraiment la soupe à analyse la biso, la chaîne la biso, Chica, elle, encore la saluer, Doriana Isamba. La question Doriana Isamba, ma copine chérie, je te salue. Na concert, ma concert, olingaka olingi baoyo mpe kokozambonaka bapele na bino bacommentaire na bino ezalaka toujours wana mpona koyoka mpona kochange parce que baremarque na bino mpe yango ezalaka force ya baémission na biso oyo no olingi tukongo okende nango bien te tukokende nango boye tozalaka toujours merci beaucoup olingi bongo mwa dédicace na bao nyonso balingaka yo. Merci beaucoup de la presse et dédicace na nga makasi ezalaka ba l'oncle de mes enfants coucou bofana. C'est ça pour Bofana, je te salue, tonton cool, tonton cool, voilà, oui, de la presse, tonton cool de mes enfants, pourquoi pas à toi, Borel Kimbengi, je te salue depuis quelque part, et joyeux anniversaire à toi, Borel Kimbengi, longévité, réussite, amour, progrès, il y a eu un voilà, pourquoi pas à toi, Joe Compressé, les costauds de Bruxelles, à ma copine chérie, Falon Manika, ah oui, on a dit Bangate, il y a eu un voilà, Falon Manika, il y a pénal plus qu'une serre, Falon Manika, je te salue, va abonner la fidèle, pour continuer toujours pour s'abonner, pour liker, pour partager surtout, et ça, la vision bien Macas. Merci beaucoup, vraiment, je suis à la fin de cette émission, merci à vous tous qui nous ont suivis. Du début à la fin, merci à toi, mon boss, Big Boss, Joël Mboukou, américain qui est en merci à toute la grande famille qui est Gambési, merci à Aurélie Baou, merci à toi, merci à Diana. Ok, vraiment, quand à moi, au niveau de la presse, au niveau de Mbala Yassima.